Le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreuses en train de nous suivre. Votre chaîne Bongania Media, une chaîne toujours proche de ses abonnés, une chaîne qui a pris l'engagement de vous informer, de vous former et pourquoi pas de vous divertir. Dans le cadre de vous informer, nous avons plusieurs informations à vous lancer aujourd'hui. En tout cas, restez branchés, restez connectés sur cette chaîne. Je vous laisse suivre cette première image et nous allons revenir après pour un petit commentaire. Nazo s'adresser na Werason. Werason, naebi naza au courant que au initié ex-mobile nanga Kabwela Serge na bakisi na yo ba chinois. Attention. Attention, je suis une autorité et je suis la fille de deux autorités. Yo oyaki na mariage na biso na 2026 na 2016 pardon na 2016 po yemba oyaki te poko makokotisa bato na bakisi na yo keba na yo nakoya kokangisa po naza autorité na poser plainte contre yo. Kabwela a utilisé nga bala kinga po a utilisé nga asalelaka bandeko na ye musala ata soki bozopesa ye mbongo na monde na bino wana apesaka nga yango te. Ça veut pas dire que pour naza député ceux qui naza na mobali ya talaka ngate apesa ka famille na ye mbongo naza na ye na bana mibale mwana liboso aza na 5 ans comme na ye za liam apesa ka ye mbongo te naza na mwana mibale Joanna apesa ka ye mbongo te mbongo nyonso wana ezokende wapi na basi ya ndumba yo oza papa ozalaka na bana basi mibale na landaka vie na yo bien na landaka pe vie ya mwasi na yo Sylvie mapata yebisa mobali na yo albimisa Kabwela na monde naza na ba information ya sur pe na yebi monde na bino boza nakoya pe kuna na kolakisa ba papier nyonso ke naza na divorcer na tribunal te na Kabwela Chimanga Serge sikoyo bino bo diviser ye problème ezate soki bokangie na monde na bino wana bo yebisa ye apesa ngai document ya divorce légal naza mwana muke je n'ai que 31 ans. Nazo mérité te ko vanda kananda ku ngamoko na bana neti mwasi mukole ya 70 ans bolingi mo sala ngani yo Werason yo na mwasi na mapata ya munyene wana okanisi yo kobomanga yo ebi place nga naza nga bakisi na nga eleki oya yo keba na yo pe nazo yebisa yo ke ba chinois na coopéraka na bango très bien na kenda na Chine plus de 10 fois oyebi makamni na kenda osala na Chine te sala très attention na lingi ba jeter lokola yo misali camarade ya mwana mke lokola Kabwela mwana ya 35 ans papa mkola ya 70 ans pour détruire vie na ngai na laquelle yo livo Werason batu nyonso baza na monde ya Werason ya kisi ya Werason na Sylvie mapata bo sacrifier ye muto akotisi Kabwela na ba monde wana bakomo pesa ye ndako munene bakomo pesa ye basi olingo sala nini yo Werason naza moninga na yo te. Moi je suis pas l'ami des musiciens moi je suis une politicienne tarna comme telema boye parce que j'en ai marre. Il faut se remarier. Et voilà, j'espère que vous l'avez vos vidéos pena malam avec toute votre attention, j'espère. La dame, elle est comme Azomi Benga, elle ex madame ya Monsieur Kabwela Chimanga Serge. Monsieur Kabwela Chimanga Serge, il paraît à Tikandaku, à Tikaina bana mibali. Il y a un 31 ans. Posé à maman oyo à madame oyo azoloba na vidéo ezaki Monsieur Kabwela Chimanga Serge azongela ba droit ba devoir na ye tant que papa et tant que père de la famille pour abalai légalement. Mais la seule question que moi je me pose est que est-ce qu'il faut venir régler vos problèmes amoureux, vos situations amoureuses, vos conflits na niveau internet, na niveau réseaux sociaux? Si réellement, madame, vous avez de preuves tangibles, vous avez vos preuves, pourquoi pas aller à la justice? Kende ou sambina Werason ou ke ou sambina mobali na yo? Parce que un homme marié, un homme responsable, il doit nécessairement, il a l'obligation ya ko nourrir na mwasi na bana na ye. Au cas où la justice doit faire son travail.
Et puis moi je me demande pourquoi venir dans ma vidéo, dans ma réseaux sociaux, balancer une telle vidéo. Si vous avez ma preuve, pourquoi pas aller à la justice? Je me répète encore. Makambango yango oyo ekangisi mwasi otonobenga mwasi ya mboso Mama Marie. Makambango yango na ba vidéo sur les réseaux sociaux, sur les médias. C'est ça. Quand tu balances une telle vidéo dans les réseaux sociaux, étamboli, c'est pour nuire à la personne de M. Werrason ou bien comment. Et puis, dans ta vidéo, comme vous citez, sur moi, si à Werrason, qui peut-être elle n'y est pour rien. Autant à comme on a eu, au cité comme on est ma casse. Au comité na niveau, on dirait, il y a ko finga bango, il y a ko kanga bango, il y a ko soa bango na mine, ce que mon aïe bango wana. La vidéo était vraiment trop violente. Ozaki bena makasi na mona yo, tu étais trop dur dans ma mona yo. Maman, ce que dans la vidéo, en tout cas, moi je te conseille, si tu as des preuves, allez à la justice. Au cas contraire, ceux qui ouïra a remarqué que ozo baby ça, ozo ko nuire aux allées personnalité na yé pas en a 3 et rokende pe ko founder la justice parce que vidéo est amolli tellement et comité na abonné na biso et nous abonnons nous appelle est-ce que réellement cette situation elle est vraie ou elle est fausse, raison pour laquelle biso to bito meka pe koloba to meka pe ko analyser passe na biso et ça parce que tout le monde veut toujours trouver des solutions dans les réseaux sociaux na ba vidéo or ezelo comme malamu te ba vidéo oyo to salaka oyo ba vidéo oyo to lobaka oyo etambolaka mokili mobimba. Raison pour laquelle tout le monde, Lilo, Maman Marie, a été interpellée dans la police. Bakangi, commis ba raison, bakangi na tongo, na 4 heures, tout ça. Elle a été interpellée. Et Lilo, comme on sait, pardon, comme on sait, besquise, pour nani na ba vidéo. Ceux qui ont yebi les camps. Quelle est la justice? S'il y a quelque chose pour plaider, qu'il ne peut plaider la place où est Sengeli. Aux Congolais, tu as le plein droit à kokende ko loba esika o esengeli pour trouver solution na problème aux ko déranger. En tout cas, bazola nanga, laissez vos commentaires par rapport à vidéo au moni yango si réellement Werrason asana ba kisi ya ba chinois. Yo moko lobi na ta vidéo na yo que ozala kisi makasi ya koleka bango. Ok, c'est bon, dans ces cas, comme vous avez bakisi à ma sur les cabango, attaquez mon bakisi balamoko. Pourquoi venir couiller na vidéo, na internet, na réseaux sociaux? C'est ce qui nous dérange. Au lobby bien que Werrason azana bana. Ba vidéo ya boye, bana ba yo quand ils a la peine bien te. Et là, j'interpelle aussi à notre gouvernement, notre l'État congolais. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de chercher comment régulariser ces réseaux sociaux? Pour ma bloc en déviation, il est tellement belé dans les réseaux sociaux. Bana na biso ba kota ba réseaux sociaux, bana na biso ba tala ba vidéo, ba bloc ils ont payé ça peine pour bien et ça peine propreté. Suivons cette deuxième image et nous allons revenir juste après pour un petit commentaire. Alapa. Ayeba eta que prison te alapa. Politique ya Rosang et à Bouzoba, l'immaturité politique. Et yebana ki na ngota kokende. Ah, yewana. J'espère bien que vous comprenez que cortège bomoni wana ezali bomoni cortège za komema Monsieur Jean-Marc Aboun direction Makala. En ce moment où dans ce banabino Monsieur Jean-Marc Aboun azabonera ta prison ya Makala. Akendaki na deuxième rendez-vous au procureur Abing Sagi pour yebi bien premier tour à rendez-vous procureur Abing Sagi mais procureur azala quitté. Akendaki na rendez-vous mais procureur azala quitté et ça y a zonraki. Et puis balobi ils ont jeu politique, ils ont makamuna bango tout ça. Mais moi je me demande quel jeu politique au badbalomano ko finga na bongo. Comme ko qualifier mutu, est-ce que c'est vraiment un jeu politique?
Si réellement M. Jean-Marc Kabunda a ça la combo, il veut faire son nom, il veut faire un nom dans le monde politique. Un Jean-Marc Kabunda existe. Là, monsieur Baye qui n'a caché un IDPS. Sur quoi Abima n'a caché na Yimoko. Faut-il nécessairement Yakuluba Mabi? Faut-il nécessairement Yakubimisa peut-être autre peut-être secret moko professionnel? Il était nécessaire. Moi je dis non. Quand ça la permet le président. Il obite que Obanokubimisa Babiloko sous non. Après tout, monsieur le président, à sa moto, il a aussi ses plaisirs charnels. Il a droit au Mila, il a droit au Yaya. N'habitez, à sa moto. Et la seule question aussi que je me pose souvent est que communication et chef de l'État à la Canini. Ceux qui chef de l'État bimi, à quelle fête, à quelle soirée, à quelle quelque part. Banel bazar tout autour mais il y a président wana. Banel bazar ba téléphone ba filmer, banel bazar ba téléphone ba filmer ba publier. Oro bande ko musu bazar wana, bazoko filmer, bazoko publier, mami bazoko na ba tanchiluba. Bazoko filmer. Tout ça na président ouais, t'as président ouais. Non. Il y a un monde qui a image. Il y a président de la République. Donc, je vous conseille, vous qui êtes tout autour du président, ils ont mal à monter, il y a un film avec le président, naba moment où il y a entre familles, moment où il y a entre les amis, c'est pas bon. Sauf quand il y a une photo, pour naïo, ça va. Et non, quand il y a une photo pour tenir la moto, non, on ne tient pas moto, à corrélation et puis comme pandani. Bozobo, c'est un président aussi. A besoin de mon tour pour se divertir parce que ma camboise est belle. Comment on gérer sa facette? Ça ma camboise bien à mon tour parfois il faut se divertir. Mais ce que divertissement il faut les caper les caper paisiblement et non à se divertir dans ce moment dans l'internet. Quel travail la communication de chef de l'État Bozo Sala. Babylone wana, Babylone bato monsieur mona na ba vidéo wana. Voir monsieur yoko na ba vidéo wana. Est-ce que vous savez la ni pour na bato wana? Comment vous réagissez? Tant que vous ba vidéo ba néo wana, comment vous réagissez na ba vidéo ya boye? Yo va di pemeni na président de la République. Ce qu'il est là, makambo simbi est-ce que il faut le makambo mabe pour na président? Il faut que bimisa maloba moko bozala ki na président esika moko. Bolia ki na président, bombela ki na président. Mais lelo ce qui simbi est-ce qu'il faut que le makambo mabe? Pour loba okeniti loba que mbongo ya mboka azo panza yango, mboka ya mboka azo ko kenona ba feti, azo ko melisa bato na mboka awasela mboka mbongo ya mboka mabe. Est-ce que liboso langage jono zalaki na yango? Tala lelo qu'est-ce qu'on a makala? Est-ce que ça vraiment un jeu politique? Ce qui est jeu politique en gros il y a habité un jeu moko ya salité, qu'on dit moko ta makala, c'est un jeu. Il y a habité ce genre en nini. Je crois qu'on vanda pour un temps dans makala jusqu'à ce que ma communauté la traité. Nous qui restons tous en la paix, na bagarre, na ba langage na biso. Toyeba nini tokoloba liboso ya télévision, nini tokoloba liboso ya ba caméra, nini tokoloba tant tosala ma vidéo na biso pour to balancer na ba réseaux sociaux. Avant koloba, to tourner ba langue na biso ata 7 fois. Et vous allez bien. Parce que mololem oyo ekobomisa biso. Merci. Passons au troisième élément et nous allons faire un petit commentaire juste après. Tamukolo moko za mwana na ngai limbisanga mama limbisanga tuku na tuku samu na samu limbisanga ngai nzoto ezama kasi te ndenge na telemi awa nzoto na vandi awa na liboso ya bakonzi nzoto eza malamu te nzoto ezolenga pasi mikongo mutu pasi encore nabelaka maladi ya dos
pasi ndenge nazali awa naza kimia te. Limbisanga mama Denise, limbisa mama na mutu wana oyo ya journaliste wana mama bazosala ba video na bango na sentiment bakamati makambo ya mabe balekisi na liboso oya malamu batiki. Mama limbisanga mama na yo, limbisanga mama na naza makasi te. Kongo etambulaka sango. Tala mama mukolo wana, tala mwasi ya president keko bomisa ye, tala boy nzoko nde ezalaki likambo na yo te. Journaliste mutu aye kokotisa biso na mbeba. Bonjour papa. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Au panda. Bonjour. Bonne. Bien maman. Ah, tout ça. Maman Marie, bonne santé. Santé. Moki. Madame Moké. Bon Moké Moussouségé what? C'est qui ça madame? En tout cas, na sepeli te na yambi bino na bondele général ngapi bimelanga maman Marie na sula na ye ko critiquer politique ya mokonzi ya mboka c'est normal mais ma fille na nde lokwa mabe. Mama Denise apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka l'éducation oyo ye akoli na maboko ya basango yango wana mama alimbisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki. Alimbisi ngai ayebisi ngai natikala kosalela lisusu te na miso ya papa général Kasongo. Soki nazongeli likambo wana papa général atindi bato bake kokanga ngai mama akokota na ye lisusu te. Mama alimbisi général asalaki mosala na ye toyaki na tongo na biloko ali nano te na biloko toyaki nango général tango babengi ye aye alobi no nazoya akoti babengi biso na bureau général alobi no ngai nalimbisi bino na libre mama mais il faut bokende babengi ye lisusu bozwa mama na mobali na ye na mwana ayawa yango wana général akei azwi biso nde toyawa mama alimbisi biso général asalaki mosala na ye alibilaki biso nde toyawa mama azokondane ngai na mwana topesaka ye nzela te ngai nakotaka makambo ya politiki te akokota lisusu makambo wana te mais mama atika banzela wana ya kosala politiki ya kofinga bato politiki eza problème te excès politique ya kofinga bato makambo ya kofinga atika. Mama okomiti mama po jana ba na tu so komi na 7 interview ba papa général na komi ba ko komisa ngati na kati ya ndako. Merci na nyonso po bosali pona ngai. Merci na bakonzi oyo pesinga pe ba kotika ngai na kati ya ndako baza mingi te bamususu bakotika ngai na nzela babwaki nga pona zelo. Merci mingi bon, merci maman otika mama biso toke. Merci. Okay. Merci na ndenge bolani bongo ba image oyo bomoni que maman Marie on a le déjà na vidéo ya liboso ya mwasi ya monsieur Kabwe Chimanga Serge yango za eloko oyo maman Marie pasalaki alobaki liboso ya caméra
mais c'est moi les raisons comme répéter on a combo ya autorité nini amboko mais c'est mboso ba dono bengo to moi c'est mboso sikotala pa sikomelie ba interpella qui ma ekomi mama mokolo age pusani ba okangi pona nini mais oui état de droit to luka ki yango et si réellement état de droit ekomi pena applicable ekomi pena ebité ekomi pena effectif na katambo to suka wapi siko mama homo senga ba excuse homo senga ba pardon ekomi te zanga di afuta ba journaliste ba balancer biloko il fallait pas ko balancer voilà. Donc, c'est pour vous dire que devant la caméra, il faut tuer nini tokoloba. Nini oyo ekoki na na biso parce que la caméra ekoki ko matisa yo, la caméra ekoki po kitisa yo. Média oyo ekomatisa pe kitisa ka mutu. Donc, na ko conseiller na bino bandeko. A oyo zu caméra na yo, ozu téléphone na yo, oyo eza la facilité ya ko filmer et puis ya ko diffuser oyo ezali maloba na yo to vidéo na yo. Yeba nini oyo koyi koloba. Merci na maman Denise na acte sali, c'est un acte de maman. Une maman qui a un cœur spécial pour des mamans yango wana. Ayambi maman Marie a solo nae a pessier conseil take maman. Malgré maman Marie aza mokolo ya maman Denise mais maman Denise a sali sagesse wana. Erotika el kamoure le kaboite a pessier conseil. Si à réclamer, ils ont la place où qui nous réclamer. Ils ont la façon où ils nous réclamer. Aux Congolais, tu es dans tes droits. Où ils pour défendre. Oui, le pays va mal. Oui, le pays va mal. Mais comment dire ce pays va mal? Ce n'est pas na finga na koloba n'importe quoi ni bossa caméra ni solution heureusement. Non. Bandeko baza en opposition, oui. Bandeko baza na majorité, oui. Mais yeba ba parole ni ou utiliser. Ou eko nuire na bala na yo te, eko nuire yo moko te, eko nuire population te. Tu peux pas venir devant la caméra comme ko bimisa ba insanité, les injures. C'est pas bon, c'est pas propre bandeko wana.